la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Donc bandeko na biso mama batata na bilengi tango tokoya kaka tokabolana oyo eza na kati na biso eza na tina poti biso tozotalaka oya biso mabeli tozotalaka mabele na biso poti toza connecté na mabele na biso ekomo kende to mingi ekei na maboko ya bato o wana ba missionnaire ba paya o bayaka ko kote la biso lokola mi yebisi ko ba embrouiller biso ba lakisi biso oyo ba bengi buku na bango Bible o wana ba lobi na biso na bino tozaka kana Dieu oyo akela nyoso nzoka Dieu o wana eza Dieu oyo akela nyoso te pote bandeko na biso tokanisi que Dieu eza nkulu Dieu eza nkulu tokanisi que Dieu eza o tobenga kanzambe nzoka nde eza Dieu ti siko o tobenga kanzambe na o tolobaka na volume 1 na 2 o tobenga kanzambe eza kaka nza yambi na kikongo o ilingo loba mokili ya mabe nza mokili mbi mabe oyo esengeli to lobaka tango tobengaka siko oyo biso bakoko tango siko oyo tosambelaka parce que en fait il faut tobengaka oyo biso bakoko to tikosalaka promotion ya kolobaka que laisser les morts enterrer leurs morts poti bato owana bango basambelaka kaka bakombo na bango oyo nyonso ezalaka na boku na bango na Bible na bango ezalaka bakombo ya bawe bango bakumisaka oya bango bakenda o bawe na bango siko biso to boyi to kumisa oya biso bakendaka na yango wana mapamboli nyonso oyo esengeli tozwaka yango te tokoma na mikakatano ebele bato o wana baza na bango oyo bakoko na bango batikela bango donc oya bango babengaka Dieu na ba ange na bango tolobaki yango nyonso o wana eza ya bango kasi Dieu ilingo loba kaka Europe Dieu eza Europe siko pardon Dieu eza Europe o babengaka fils unique ya Dieu eza sikoyo Israël nango wana bokomonaka bango oyo babengi bana ya Israël baza mokili mobimba bakoki kosalaka oyo balingi bino siko bokoma kokumisaka Dieu owana na mwana na bango owana Israël ba mama batata bandeko toyoka na oyo esengeli toyoka tokota na kati na biso tokomonaka oyo biso tomonaka toyebi ke botalaka kasi bomonaka te bango ba grec owana na ba romain eza oya bango bazalaka na oya bango bazalaka kobenga Zeus en grec par exemple Zeus est le dieu suprême de la mythologie grecque, c'est-à-dire Zeus owana boyokaka. Eza Dieu na bango, il y a univers na bango. Eza Dieu
souverain na bango juste owana kasi biso toboyi oya biso moko na yango wana tokokenda kasi koyo wapi tokokufaka na biso ka boye na bana na biso pe bakokufaka bana o tozobotaka bakotikala ka boye bozokumisa ka oyo boyebi te wana nyonso owana eza mythe. Mythe eza nini? Mythe eza lokola un récit légendaire mettant en scène ba personnage oyo to imaginaka les personnages imaginaires. Bomoni ba dieu na bango onyoso wana ba héros na bango onyoso wana. Mais tokoma kokomisa kaka owana. Donc biso toza batu sikoyo totala motuka na biso poto kotisa sikoyo to zongisa culture oya biso na kati ya motuka na biso na kati ya culture oya biso sikoyo tango to zongisa na motuka na biso tokotalaka oyo sengeli to longola kasi soki tozo sambela kaka ya oya bango tozo kumisa kaka oya ba missionnaire owana tozo talaka likolo nzoka ndi tango tozo tala likolo tozo talaka sikoyo oya bango totalaka te tango tozo komisaka tozo kangaka miso to tango tozo talaka likolo bokomonaka na globe terrestre owana ba desina bango bamboka oya bango eza likolo ya biso na se donc tozo komisaka kaka bango en fait biso tosambela kaka mindele totalaka le ciel. Or au-delà du ciel il y a l'espace. Au-delà du ciel et à l'espace, c'est qu'on a kachaba espace oana, l'espace et l'étendue qui sépare les planètes, les étoiles. Donc makambo ezalaka ebele les galaxies. Batwana baza na ba galaxie na bango moko. Tango bakendaka na ba planète oya bango. Ba yebisi bino ke bango bakendaka na planète Mars. Bakendaka luka nini owana ba bengaka planète Mars. Bokanisi que tant bozwaka avion bomataka sikoyo tomataka likolo te atako tomati tokokota kaka tokokutanaka atana nzela ya paradis te nani yango owana deja kenda aya koyebisa biso na ndoto kiazalaka na paradis na lola bakoti biso na distraction poto bosana mabele nzoka nde mabele ezani oyo esengeli to komisa to bondela pote mabele na biso ezani oyo paradis na biso moko mama tata bandeko tomitala na tina pote bato owana to bandeli lisusu baka na bango kaka donc bandeko na biso totiko zala bato o babengi ba homme déchu. Parce que déchu o wana bazo lobaka ba homme déchu wana elingo lobaka ka bato oyo baza na position ya C. C'est-à-dire homme déchu o wana bazo loba déchu elingo lobaka ka qui n'a plus une position supérieure. Bato o baza privé ya grâce. Celui qui est tombé à un état inférieur. Voire moto aza déclassé. Donc biso totiko zala bato o babengi ba homme déchu. Bango bazana oya bango bakelaki poto landa bango yango na bakotisa biso na banzela oyo ya ba catéchiste. Boyebi que catéchiste o wana ba catéchisme to ba catéchiste o wana baza kaka bato oyo bakotisi biso bo bango. Donc tango bazo lakisaka biso siko ba doctrine na bango ba principe na bango makambo oya bango et sengeli siko biso to landa ya bango po tozalaka sima na bango nyangwana basalaka nyonso owana po totiko retrouver nzela tozala kaka na kati ya bongi po siko pona kozala kaka na banzela oya mabe bakotisi libiso oyo na ba politique na nyonso oya bango bakotisi biso siko na ba opposant bakotisi biso oyo kusala kati ko bato oyo bakozalaka ba opposant
basimba mindoki poto bomanaka biso na biso. C'est pourquoi il faut to lamuka siko tango toko lamuka kana pongi toko lamusaka ba OP bazana no yakolala. Sikoyo tango ba msusu o bakufa bako sekusaka bango bako monaka siko nzokande batu oyo ba missionnaire owana bakotsa bango kaka na monde imaginaire, na monde illusoire, na monde fictif, dans ce qui est faux. Siko tozala biso. Bon moni tango bazoloba na biso enlèvement wana. Bango sikoyo bakenda ata na paradis o ba yebisaka biso. Siko o bazalaka ba équipe moko na mwana na bango na fils unique na bango owana ba apôtre na bango owana bakenda na paradis owana bomona ata verset oyo elobi que ba oyo pe bakenda bomona verset owana siko bino bozo bote elikia que bokenda kasiko na paradis bosambeli bozo sambelaka bokangi miso bobosani oya biso moko mabele. Non, oyo zo bomaka biso to oyo boma biso eza oyo ya bango. C'est-à-dire que ce que nous adorons, c'est ce qui nous a tués depuis. Et oyo tokomisaka te oyo toboya oyo ya biso ni oyo ekoki kosalaka ce que tozala bato ya solo. Donc ilingo loba nini? Ilingo loba kaka tango tokotalaka oyo ya biso moko tokokomaka bato oyo baza na vie. Parce que ce qui est extérieur à vous ne se produira jamais de la même manière que vous voulez. C'est-à-dire oyo eza libanda na bino ekosalamaka te na ndenge bolingi. Eza kaka oyo eza na kati na biso, ce qui est intérieur na kati na biso tango kotalaka yango tokozwaka oyo tolingi. Tokokomaka penza bato. Mama tata bandeko. Europe eza penza oyo ya bango moko. Europe mama tata bandeko eza Dieu. Donc tango bozolo baka que tout tango to kaka que tout pouvoir vient de Dieu. Botala bino moko. Bobandi que ça oyo akela nyonso bokanisi que Dieu ni oyo akela nyonso. Dieu eza Europe. C'est-à-dire tango bazolo baka que tout pouvoir vient de Dieu. Bogomona kasikoyo bamboka nyonso o wana ya Europe, surtout o ya makasi babengaka les pays puissants. Ba o wana ni bango bapesaka bokonzi epa na biso, ni bango banomaka ba président epa na biso. Nzoka bokonzi o wana ezalaka epa na biso, ezalaka ya bango moko na Europe. Pote bango nde bapesaka bokonzi. Europe wana tambo kaka Europe même bato bobengaka ba mindele, il faut to yeba que mindele ngolo bakaka modèle, bango ba mitcha ba modèle epa na biso. Makambo nyonso o wana tokolobela kango sima. Tant besoin kaka o bobengaka ba mindele ba missionnaire o wana bango tuna o baza na États-Unis na Brésil o tobenga tumona ka ba mindele tu o wana baza kaka ba européen. Baza kaka bato o wana bapesaka bokonzi epa na biso. Na yango wana na discours ya koko na bango aloba nini? Discours oyo ya koko na bango o wana aloba koko na bango wana tobenga ki Léopold II aloba que bayindo bango baza batu oyo bakoki kozalaka ndenge moko na bisote. Bayindo o bango balobi nini? Il faut kaka bisoto adorer o ya bango. Bango balobi nini sikoyo? Balobi faites tout pour éviter que les noirs deviennent riches. Nango wana bozo mona kaka na discours oya koko na bango Léopold tanga lobi bongo biso atako tozo mona ka diamant ekolobela ka biso rien. Toko mona kaka toko kenda kozwa kanguna oyo bango babengi lola. Nzokande bokasi na biso singli to sala na oyo mpungu tulendo apesi biso. Bokasi na biso esengeli to sala
na oyo bakoko na biso batikela biso me bango baye koloba na biso Dieu yeyo fils unique na ye oyo siko soki Dieu owana tokumisaka soki za Dieu ya biso banso azalaka siko na fils unique tomituna siko biso toza bana ya banani bokolobaka na biso eza makambo milimo bandeko na biso totala sikoyo balobi na biso que tout pouvoir vient de Dieu baikoloba na biso na discours ekoko na bango Léopold II heureux les pauvres car le royaume de Dieu leur appartient. Dieu est à Europe. Balobi na bino que heureux les pauvres car le royaume de Dieu leur appartient. Bino siko baso donc c'est dire bazana ba stratégie mingi oya ko sala que biso to landaka bango na sima. Balobi na bino que oyo ako landaka bango te ako kendaka na mokili na bango te na paradis oyo ya bango te ako kendaka kokutana na ba ange te ako kendaka na li felo sikoyo tolobi paradis ezalaka wapi sikoyo li felo pe ezalaka wapi bandeko ba mama batata lelo tobandi que il faut tokabolaka totala na kati kasi lelo toko sukaka obe awa poti isalaka pasi tango mosusu tango tozo lobaka na bino oyo esengeli toyeba biso nyonso isalaka pasi tango tozomonaka ke bandeke mosusu tango tozolobaka bazomelaka na bango bazosakanaka na bango kaka bazomonaka ntina ya kozala mwindo te ya kokumisa oyo ya bango eza na ntina te balingi kaka bakumisaka oyo ya bamissionnaire oyo wana baboyi na bango kokumisa oyo ya biso moko na yango esalaka pasi kasi lelo esengeli tosimba to retenir oyo que Dieu eza Europe donc fils unique na bango eza Israël Dieu na Nzambe eza eloko moko te to oyo bukanisi Nzambe à la place ya ko bengaka Dieu tango bozo sambela ta na ba langue oyo ya biso po tozala en connexion na bakoko na biso il faut to bengaka na ba langue oyo ya biso ba être suprême na biso lokola nkulu lokola Nzambe ya mpungu ma weja nangila to bengaka na kombo na biso bakoko oyo ya biso oyo batikela biso pote bakoko balobaka ke bato owana baza bato ya mokili ya mabe donc nza yambi matondo bandeko tokosuka obe awa lelo matondo bandeko na biso matondo pona lelo tokotalaka sikoyo oyo tokoki kosalaka po to kabolaka en direct po tozalaka ata mosusu na ba éclaircissement mosusu na ba débat contradictoire po te na ba débat contradictoire comme tous les jours on apprend toko yeba kaka oyo esengeli toyekolaka mikolo nyonso kasi totiko sala mabe to tiko lukila mabe epa mukumbi motuka pote mukumbi motuka aye po biso na bango tozala bato oyo esengeli matondo biso na bango tozala bato oyo esengeli tosala oyo esengeli tosala totiko luka to boma oyo bazo memelaka biso ba nouvelle to basango oyo za na kati ya mokili ya molimo matondo bandeko na biso matondo bandeko na biso bomoni que makanisi to maya koloba eza mingi kasi la vidéo, vas-y, notre animation, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16
actualité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide